Bonjour, bonjour, bande ko la Flamme TV. Na eli susu bobunga bo miss nganga pe na miss bino. Lelo samedi mo kitoko moto makasite, malili makasite, babito fani kananda ko moi vers champagne quoi. Moi rosé ça bien bon. On les a capé dans le bac, na sepeli o mona bino to mona nakala. Est-ce que vous manquez ngati ba reine ba waya la Flamme TV? Vraiment, mikolo leki bele bande ko ba sengi, bande ko ba tuni, na lembi ko tuna la Flamme TV. La Flamme TV ko yamu ko ni la Flamme TV za wapi, la Flamme TV kenda wapi. Ba masolo na biso to pesa otikala obeta ngo jamais. Oui, c'est vrai. En tout cas, bolimbisi bande ko nanga. Ce qui vous a monangate c'est parce que naza musamsu na salaka. Donc batama comment vraiment un peu compliqué. Donc mais nazana te pona ko expliquer mino so musani na salaka mais nazaki busy na promettre bino ke dans bandozonga batango ezaki na 8 mois temps moko libre poto solo la na beta pe ba masolo batu bo pesanga na boaka te na bosana te ezali. Donc les logistes pona ko mizongi c'est sous na actualité pona ko kote suna bandako na bino pona ko kote suna ba phone na bino pona ko kuta na bino lisusu surtout ba oyanga vraiment na pesi bino bambote mingi bisika bozwami bande ko boa na Paris bande ko boa na Londres bande ko boza partout bande ko nyonso ba même ba oyanga quoi bon bazala awa vraiment bon ba ipoko betaka su masolo te ba masolo abatozala nango vraiment na ozonga to beta masolo na ngate na beta masolo kande bato ba betaka poka to yoka non to beta bisolo po apprendre nga pe na apprendre na travers ba masolo o eza ba makambo o ezoleka na ba vie bato eza ba masolo fondé te eza ba makambo oyo bato ezo passer na ba vie na bango ba préféra ki nga na beta yango. Bandakala, je n'étais pas même intéressé ya bando betara ba masolo boy mais bato bazaki ko pesa nga masolo balobi et ozala bien so ki yo beti yango. Donc voilà yango no mona ka na beta yango vraiment na tanga ba kombo ba tuté na pesa ka ben 10 ya oloba ke li solo boy mais pour l'instant le quoi na zongi ka lelo na boy ko beta ba masolo ebele na yebi ke na zana ba masolo ebele bo pesa nga vraiment bato nyoso bo sala nga confiance bo pesa nga masolo e bo mona ki ke lokola ki confiance ango na perdre ango par rapport ya ndenge na beta masolo ango ti en tout cas bolimbisa nga vraiment na zongi na beta ba masolo na bino nyonso lisolo pour la rater ya loko ambongo na banque pour la jamais donc tango ebima e sunga kaka nzambe mo ebi pourquoi na batango na beta ki ango te na ya obeta ngo siko mais lisolo mukie kana na ngo na après midi ya lelo ya mukie et ça linga passe parce que ça lisolo moko et salami vraiment pembeni na ngai so na bi pembeni na ngai na batu o nga na yebi to na batu oyo baza familiarisé na ngai ba yebi ba masolo oyo. Donc justement pona ko pesa surtout ba mama ba conseil na yebi ke na loba mingi kota ba mama po nga moko na za mama surtout na zo ya ko yebisa ba mama oboza na ba passer chargé. Mon va passer na biso eza chargé wana ba passer auto bomba wana parce que nalinga kokota ponga moko pe naza mama nalinga kokota ponga moko pe naza parfaitité nalinga kokota pona ko ya ko bimisa masolo oyo tant mutazo yo kango aweba ke o eza makambo solo lisolo na yeko beta lelo ezaki esalinga pasi na mawa mais kabolango quand même pour yonanga ba auto se retrouver na même les solo to e bandeni ni ya ko se comporter lobi po ya boy e komelanga na yote li solo oyo eza mama moko na bo jeunesse na ye na ki jeune fille na ye atambola ki moi mingi atambola tant ba ko tambola bozo comprendre donc azaki moi si o azaki un peu bilinga voilà na boy ko tanga ba terme mususu pona ko leze batu misusu te azaki bilinga azaki na bibali ebele abima na mibali ebele na époque na ye et malheureusement nzamba yo PCP bana mibale ya basi so na lobi malheureusement po makambo baboti to salaka yango na ta mususu rattrapa kabiso mama na ye ko bota pe bana ya basi kaka mibale
bana wana pe bazokola na bandako bazali komona ndenge comportement mama ezalaki aya na o lelo tonton aya na o lobi o oncle ya banani oyo aya na o lobi o papa ya banani aleki ka apesa mbote aya na oyo o tonton wana na esaka bino boyebi camarade na nga wana na esaka bino leki na mobali bana bakoli komona bilongi différent ya batonton différent ya bandeko ya banani oyo différent na bandako basi bayebi eloko baparent na obenda bino matoi botiaka na mitu ya koyeba ke bana soki déjà bakokisi ba 16 ans 15 ans kobanda na 15 ans kaka komata likolo bakokita kututi na semaine na boyi kokita vraiment na se to bandaka 15 ans mata likolo bazali so bato okosa te okovanda te na ndako ozokosa o tonton toni mwana ayebi na ye mais osala nende semblant o lelo yo lobi o camarade nanga o nani okokasa te ke mwana aondima ndenge yo zolobela ye ou bien ndenge yo zokanisa ke azondima mais mwana ayebi ke oyo aza makango ya mama na ye ata soki andimi na misu na yo te erreur bamama tosalaka yango wana donc soki osalaka erreur wana yo mpe zwa yo leson ke mwana ayebi ale mama wana bana nde bakoli bakosi ba 23 ans ba 24 bino mobi bana mikolo na rapidité donc mwana ye ko se retrouver na tonton moko boye kala ya yebaki ekaki tonton ayaka na ndako na bango mais ayebi te lisolo nini o ezalaki na sima entre mama na ye na tonton wana parce qu'à l'époque tonton wana azalaki un peu jeune par rapport à maman na azalaki mukolo alors mwana abulaka vraiment te ke koyo kozalika momoko eleka entre bango mama pa beta lisolo te tonton pa beta lisolo te mwana bimaki ake fête moko boye na fête wana baninga na ye ba bi bon tozo ba tonton mo ba oya boye muninga na ye azaki na copain na ye mo copain wana memi tonton o aye wana sikonde tonton o mama na bango azaki komema na ndako tant bakomi na fête ndenge ezalaka base familiariser bapesani bambote bani yo komona na Kongo songolo pakala ozakala wapi même mutu moko assez rappeler te ke o mwana songolo to tonton ayaka bavandika na babutwa na bambiance nexia komela masanga musique ezobeta moi de la reine tezokota na litoi moi mede moi loko bo bakumbani na sentiment esali ke bake kosuka epai bakende kosuka na fête pe esali ke simbi bakomi na bango kozala mokie te moi mikolo eleki na oke na opa mba moi mikolo eleki la jeune fille wana akomi na zemi ya tonton pendant que le tonton là a sa bala na épée a sa bala na ye azana mwasi na ye azana famille na ye tant moi na mwasi akomi na zemi maman akomo tuna moi changement moi boendeni ote na comprendre ce que malaria mona pasi na Kinshasa malaria encore ya rosanza na ba fièvre wana ata ba plus 3 te bano yo malaria mama vandi un mois malaria kokonda kosanza mama bino ça c'est normal te tokende et pas tokende hôpital na hôpital batali babi ozana zemi mais zemi ka te mama bi mais à part zemi mona moi ba faiblesse ba mitu pasi manini en tout cas botale na ona makila swelo mususu ezate ba ekotala basali examen nyonso makambo nyonso mama na mwana bazongi na baondako bakende kozela ba résultat dans l'entretien mama bi zemi andeni zemi tobi ke za moi ba malaise nango mais zemi ozoya bien te vraiment ozokonda ba maladie mususu ba mitu pasi okokolia bien te ba mwana komi vraiment au perdre ba poids abi liboso ko tutoko lobake parce que ozoyi obanga nga na ba mesko ko nga na yebi ngape na ko tindo longola zemi te il faut l'aksanga kaka mobali nini oyo atie ozemi. En attendant, moi, n'a pas oboya koloba nani atie zemi. Pour ayebi ke mobali wana c'est un homme marié. Maman atie musukusuku après 7 jours, ba médecin à Kinshasa ba eko benga bango na bité biso na poto ezana nango vite fait mais ya bango ezwaki une semaine, ba eko benga bango ba bina maman toza na nouvelle ya kopesa yo eza vraiment nouvelle en malamu mingi te après l'examen to komona ke mwana azana 4 lettres vraiment positives. 4 lettres nandeni mama bandi kolela vraiment na ko banda vimba na mokona na ba 4 lettres boye ba bandi opese ba conseil ba courage azonga nanda kwa ke solola na mwana mama ye nanda kwa bandi olela mwana o comportement mozo lelebele na robota nanga na ozongela nanga ba classe na ozongela o te obebi si vi boye yebisanga na mobali ni nango oye atie yozemi
ah mwana lokwa moni mama olela mama bandi ko bondele tala toza sune lokote banini boy boy bamoni yo na 4 lettres ah mwana epesi pasa bandi ko lela donc esali pasi siko nani mwana yako tanga kombo ya moto ah tonton ngazandeni kasi oyebi o tonton songolo azala wapi mwana pesi adresse abala nani mama bandio continuer le solo abala mwana songolo pakala azana bana 4 ya basi misatu mobali moko etumba mama akati maputa pona nino salinga boy pona nino salinga basalio nini yo beta le solo te lo bato bomba ba osalo nini pona nino salinga boy nga mama no soki na koma ko bela bela soki na zabo mwana nango lekika na nzela nga na leka kinzela nini ozoye basu tonton na te nazoye bate tango zaki mwa mukie tonton na zaki ko ya na ndako amena oye bate ba tonton bazaki ko yebele oyo wapi oyo zobeta lisolo mama kangi motema pasi eleki akokite si mama tonton songolo atangi kombo ya tonton wana tokotanga kombo te yende mutu nga lelo soki na koma boye na kota ndako na koka kosala eloko te mpo nazwa malade pa na ye donc ndenga zakana zaka maladi mwana na ngai mwana leli mama po anyo salanga bo puko yebisanga te ke yo tambola na songolo pakala puko lo bakata boete epesi pasi mwana na mama ezaki likamba kolele komi makamba mwana komi ko swani sa mama ko finga koloba ko finga mama makambu nyonso ya mabeto yebi wana oto ko koloba lobango ate parce que tozo encourager bana te ba finga ba mama na bango vraiment eza passé ce qui moi na comme tina niveau ko finga mama po mama tambola ki malamu te non seulement tambola ki malamu te o loba ki pe ozaki na bo sembo te to loba la vérité so bana déjà ba ko yoze sune loko ko bomba te moi na yebi ki ozaki na passé na yo o ko vandi sabana si moi na talanga na tambola ki bo tamu supe na cadre ko luka na kati ki cherche mais nazaki na mutu bona ki na mutu bona donc comme moi jeune fille so ki ozomona ke moi na zo ke na banzela na yo au moins ke ba doke de banzela na yemoko po bana misusu awa oleke de banzela ne moko ya linga tambola kaka si les traces de sa mère waneza mabe eza loko baleki nusupe oleke banzela ne moko alinga tambola ka bisika yaya tambola to bisika yaya katia tambola to bisika ndeko moko tambola o ya ye mibali o bazake lengi to basi o bazake lengi ka basi ba camarade na ye to basi to mibali o bandeko ne babima na bango mais soki ndeko wana azaki malade na ndenge na situation lelo o mboyo pozui malade soki ndeko wana azaka ndoki to azala na bisimba simba ok sacrifice pour rien tambola na banzela na yo moko yo pe mama to ndeko zaka na capacité to ya koloba ka vérité soko moni ke libota bakomo kota bakomo tia makolo na ba terrain na yo ekosunga bino mais pona okata lisolo o mukuse esila imalamu te po mwana na de to loba boye amela poison donc akufi ameli poison akufi na zemi abiya ozela kutu teke maladi wana eya epanzana mage bazoluka baloba na eke non bakisi ekoma aza kuna besoin oyoka mote mais le fait kaka eza 4 lettres et bébisier déjà moral pona nini pona mama zanga ki vérité pe pona ni okutu po mama zanga ki vérité mwana ke kutane na ndenge na ye moko mais ba o ba yebi penzake mama oyo to mutu oyo abimaka na mama na ngai mais mpo apesi mbongo ye pandimi abimina mutu wana ou bien o yebi ke oyo abimaka tona cousine nanga tona sœur nanga tona tante nanga tona songolo pakala tona camarade nanga likola lo koso mbongo to likola jalousie po nyonso naka olingu o égaler la personne oyo enviaka yo pondimi ko bimana mutu wana alors so mutana zam na misala mabe o baby CV na yo so pende ko no na zana misala mabe po bande ko msuba wanga na bango ke ngana mutanto sala eloko te mais luka banzela na yo est-ce que yo ko luka banzela no moko te luka banzela na yo tambola na batrace na yo kolanda ka makambo abatu te mokileza ya kobeba o kende no sacrifice pour rien alors to suki on a pona lisolo lelo epesa batu mayele esalinga vraiment pasi ya koyeba eloko aboye ya batu na yebi esali vraiment pasi na ete pona chola na ete pona seka mutu non mais na ye pona monike ekosunga batu ebele biso pe to komi na ba jeune fille tozana bango na bandaku bandeko bele ba connaissance ba camarade ba maman nyonso baza pembe nanga bazana ba jeune fille na ndaku o nyonso omona ke likambo ekosunga na nzela moko songolo pakala ete ya biso nyonso na baleki ope baza bisimba simba ba yayo pe baza bisimba simba likola jalousie ko
koya na libulu ekufela ngando ba omela yo na banza toyokani pona lelo to soki na biso wana comme d'habitude na la Flamme TV to zonga lisusu na isibino to bando zonga batanyo so na ozala libre pona obeta ba masolo misusu mais pour l'instant to suki wana nzamba pambola bino na mabota na bino nzamba za na bino profitez bien na journée na lelo samedi mo kitoko moi makasite malili makasite soko za na foyer mama lamba biloko bolia na bana osoki poza libanda na shopping on a besoin de shopping. Tambola ya na ozano à l'aise. So pour vandika boy, oza moi enjoy moi verre moi champagne. Pourquoi pas à la santé. Bye. La Flamme TV, tout le monde a mis des sous. Merci.